Alda. Bonjour à vous amis internautes, bienvenue sur Film News. Film News, Pitopal, dans Biso Pitopal et Kaka donc boy, état lieu quoi batikio. Alors c'est bien moi Laura Choubego de la presse congolaise donc bah oui, na cadre ya musala, na cadre ya qui cherche ni dans le bac vous informer sur notre devoir. Alors le même information autrement que j'ai reçu pour vous un confrère tout ça on est na Film donc vraiment ma solo donc vu que mon abisso chronique musicale et comme on connaît la bande mon abisso chroniqueuse ba chroniqueur de comme na ba ranking au lieu rosala uni voilà la première on est là on a liboso tic na liboso vraiment deux vraiment séparés au azana ngambo et tout le monde peut que soit na boyo kanizate entre nous chroniqueurs chroniqueuses alors na ben non na luka un confrère to betana ma solo na via actualité zo les Kamingi, il s'agit de Jonathan Kadima. Donc, alors, Jonathan Kadima, le fils de Manik et John. Jonathan, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, c'est ma maman, maman, donc il maman c'est ma première fois, la première fois qu'il y a une bonne émission, mais la moni, il meurt bien, c'est pourquoi. Voilà, Kandana. Na kanana mutute na kanana bateau otoke na bona leta boni na kanana bango ok oza bateau ba wana kanana bateau boke na bona leta en tout cas na ko banda pe mission na bateau kota moto to ki otaka maman na ba émission en tout cas bonjour à Willy Monsieur Nicolas Mboka vient na pas na Birmingham non recevoir pour vous Jonathan Kadima Jonathan boke na bat na justice ok non na banani yebisa biso na non on a déterminé na ok na nyamako na petchona janvier na moi c'est bien sûr il a une comme on a été petchona janvier ba petchona janvier toi en plein dernier télé à ça confrère on a lu ça la chroniqueur oui au porter bango plainte tant que na nyamako janvier et puis ba autre ba tangana kasi na porter bango itake bango eleki eleki monita ka ba mama pexenga na finga mais eleki to la sakara nana za compétence tant to comme on a bango devant vraiment sous magistrat vous comprenez ndi boye baké o atanga te vous comprenez alors moi je me pose des questions pour nika makamba on photo kenan comment la justice pour ça bina ça analyse selon au porter bango plainte parce que bazo finga maniqué c'est ça ouais. Alors bon on finga maniqué oui alors maniqué à concert na ndenge pe asala musalo asimba micro mais maniqué pe afinga batou ba on peut te monter place te biki ba porter maniqué peut te monter que yo soko porter plainte ça bien te moni nga inde na boy na boy to kuta na bandila taka to comment ba ta caméra comprendre to comment ba to visibilité bika ba maman par rapport à image vous comprenez to boy to kuta na ndila na beti moko to boy vomi que to keka na justice vous comprenez bon ba moni que non eza maya ba aventure te que ntobando finga na biso mais tant match on a pas kadima ina makamu susu donc to suka na banka wana to suka vraiment na bango eza ba aventure te que ya ba aventure te que na ina o duba aventure te donc biso bango misato wana photo ke na bona justice ba yi ba kende ba finga ke zara mabe ba finga mikolo te on a ba miki vous comprenez jamais ba rose muto à l'équipe on a niveau pas comme si on jouer ba sakana na vous comprenez c'est pour ça non ça la bonne. OK Jonathan Kadima vraiment déterminé alors on a la émission mon ko na mona presse babia à silikaka contre ba chroniqueuse que ya yekuta kanela ba vraiment ne akobeta bango soka zui bango na maman na ya beta mais est-ce que tout le monde weli biso autrement OK na bango na justice pourquoi pas votre temps ka la miable pour justice aller lo mboka na biso fo za makasi ya zo banga te à la miable non za na traiter na nani na tunga bongo par rapport bango ba me babanda musala ngo liboso na yo ba ye ba yo yete ça fait combien de temps déjà na umeli na ngate
Oh mais était aussi quand total bato on tangi ba kota mondo kala et puis baza pe na ba pilier na sima bon si ko yozo banga te nga question na ngiza ya ngwana yozo banga na ote ba wala ba ya media internet si boso na ba biso pour moi ya yo baba na mamba ko finga ba mino comme kasi siko yi OK na ba on justice Jonathan o mi yo ke la mawate ba biko kende liboso eza ko komate vous comprenez ba OK ne ba okutana ndeko Eliezer bango son ndeko Eliezer aki bango pe ba Hollanda mpona ba kala un ndeko Eliezer a OK vendredi ba Hollanda ta lundi donc des gars yo ebi no janvier ano tangi Msoune tangi moi c'est Bercy ou autant cette émission à lobby que non Jonathan et à lobby que non maniqué wa da maman na Alex ami pende yo étant que moi non ya maniqué to bomba non question nous ko répondre ni la question na omoni moi c'est à Bercy moi na robeta été vous comprenez il y a ça moi na moi vous comprenez na robeta été vous comprenez na télé omoni lo msolo ba ndeti yo mi penda lo rashugo tandeza okoma yoka kisembe siko yazolo baba yo l'accès mi pende tala siko mi penda ngondenge za vraiment mais manike mo l'accès mi pende ça dépend na manike muta niveau na été okoma manike za muta niveau na été banda loti lobi da rosa moni mona na emsu ngana oye na ndenge na façon na moni la raye na ndimite kalinga mi bale bien na nini na modèle azalelis est-ce que so côtoyer so mona na banzela na yo na mona été pour na ngana za Serge Jonathan ko bota na Bercy wana faut ça pe moi si est pour Bercy za musicien et bon batu so bota ba musicien ba ki parna bango te ba musicien ba ki parna bango te musicien ko ndeti ye na bazar na mona ndira pesa Bercy mbongo. Grand merci Jonathan Kadima tozanga na likamba plein to po yango pena memi biso mingi awa Jonathan Kadima alobi trop c'est trop justice bango ba Rolanda ndeko na ko soulever point ndeko Eliezer na makam na bango na rapport te na lobi ngana na biteke makam ndeko Eliezer ndeke na kota makambu te na bi ba kolanda ye kata ngolande ba OK prison kasi prison bon yo kasi ba Hollande ba na prison ba ko lia fungule c'est que moi vraiment osa déterminer na mamba prison o ya ngana otu na Jonathan est-ce que osa na bato baza sima na ba pile baza po bango na ba kombo to tangi wana ba na bato makasi okende liboso eza kokoma te eza na mutu moko te na omoni ata mutu aza makasi ndenge ni mutakitaki ezalaka mwasi vous comprenez ata président de la République soka sabu soki mama ekalobi kaka papa tika nanu boy siko ngana za siko mwana ba mama na dona za na ba mama na nga OK ba ochanga maboko vous comprenez on mema vraiment lika ba comprendre te ndeni na esika mina za ba relation boy vous comprenez OK alors tous mon nom likambo ya ton petit frère Prince Babia au hasard au ça vraiment single na e azo ça vraiment en carrière solo tout le monde qui le ketchou tout le monde le ketchou en Afrique d'ici la Kenda qui non alobi il faut kaka aya ko ba la Prince Babia bakangisi ba photo tout le monde ba preuve Jonathan non lo ba likambo na to ko lo ba les ketchou comment les ketchou te comment non c'est pas un libala ndé libala oui mon taloba on a ba caméra ngate ngala fait moi je fais que interpréter ma rambia lo ba et lo ngai na CP là na les Kevin et lo ngai CP na Kevin qui pédé na bande ko bomba yango vous comprenez soki batuni ba biso za pédé te na za pédé te oza pédé te na za pédé te mais ye moko mukili mobimbe mona mukili mobimbe mona pona ye aya osenga petit yo bika Prince Babia bani petit mo azaka bien sous la bien petit mo respect vous comprenez ayi non to sala marque émission ka ndinga chez nzo ane bango batama kambazala na mutu ne mo boye wana bakanga kande to sala émission na Laura Chou moi monsieur Lingue si la bani alors Chou to zo mo photo to zo mo photo micro na ninga mabete na bika ngaza na arrière penser monter na Laura pas bika non je l'entends ka du moment na ba maman Black Noir Panther akosa langa mabete abenda Petit Prince mopandi bazomwa yo ebika ba chombo oh na soir total boy mais scandale makamunini etala boy on atala boy les ketchup bien ko bala principal oh na bien makamba bando wanga na bon ani PD ça na ndenge na e donc wana tolanda ngo kuti susute aluke pe zomo gazit taka bando tala mana pasi aoche émission boy divi aoche émission be 20 vie siko tanga cha fotana na Prince Babia tout n'est combien a combattu la 50 000 vies quelque part moi te kiti sale ki na yango lelo to yeba sous Prince Babia te akenda wa passer et kiti sa Prince Babia ka Prince Babia ne lo omoni muto asima pour biso ngana mutali boso muto asima taka yo moi mbalo komiso muto asima donc
faisait pembeni. Quand tu parles de Mutassima, Mutassima sens ni ba bazana pour na bien orchestre Mutassima ba drummer ba guitariste c'est quoi Mutassima sens ni ça précis aux affaires. Mutassima gate. Ah OK. Na linga PD. PD. Siko Mutassima siko biso nzamba saso pour na to bimisaka. Yo siko komi ko kotisa. Au moins que yaza na vie mulaite. Siko prince Babia azana mungongo epola raté. Vous comprenez? C'est quoi la degré? Jonathan Kadima, yo ba représenter te ko tambola ba tricage ko ba tuna patch ouais. Ko banga te. Ngai na obanga ni nga finga mutu te. Na loba mabaya mutu te. Nga na zongisa bato batu o baluka makamna biso. Neti lekechu PD ona anga baby sa vie par exemple kanelo lo na nzela peno le kana binga no to beta. O banga te yo tambola nani na mona ko tambola ka yo mo. Lo rashu va malekechu. Ah mo bali lo kwa yo. Ngai Jonathan Kadima. Nandimite nako bete neti na boma ekutu do omoni ngai ni naza betevo ekitsanga ba maka mususu na tala kepe mo pa ye wana pona nanga na ibina place afona te mena mona ga mona commune na biso Tosilisie Obongolanga esili Tosilisi fini. Ouais, espoir de King, l'embiacador de King is back. Yo bongo nangai artiste. Bino tout, bana King bana monda tiembo zala awa. Na film news, espoir de King. Andi boza ma nouvelle ya yo bongo nanga nouvelle single avec JS Alice Gaz Steve na pointe. Donc Ken Pana journaliste sans complexe. Bola na biso awa ndi. Yo bongo nanga, yo bongo nanga, yo bongo nanga, yo bongo nanga. Tika kombo nanga yo bon soki olingi mwasi ya bosa na yote kota enyongo kofuta te kota yenyongo kota my god yo lakini kuna danger bagay so za shote musa esa musana mwa obini kuna film ya film ken piana danger chroniqueur sans complexe, il a ses planés en moi. Donc voilà. Base la yo bongonanga et puis ça pour na bino tout quoi. Équipé papa moana angolais, mundele, européen ou asiatique donc et bien ça. Toi minga le baté musala ka. Yo bongonanga world. Yo bongonanga world, yeah. Check. Jonathan Kadima, à t'écouter par là, Jonathan Kadima, moi là-bas, maman. Jonathan Kadima, moi là-bas, maman. Donc, babi honneur à l'invité. Ozo bangate, bois mi balle, bino na bino. Herbe okuta nanzela. Pour moi, la mon place tambo na maître te au tambo la rayo moko. Ce que bangate, tout ça beaucoup na comme comme ma kofi poto lembi ma kofi na média. Les gars ma kofi na nani? Na leke, tu moi mo balle quoi yo. Te yaza mwana mobali te ya mutasi yaza aza détend. Détend quand on parle de détend faut apprécier quand on a un film clair. Mais détend aza pédite. Et aza oh bon yo mutasi asali on ne cause pas créer ne ka buzz te on bi ka monde biso monde a buzz sarana ta ko créer ne ka quand si photo na prince royal qui buzz na eh et bon siko vidéo asala ka wana wa kotina abia ki osumba biloko akosumba biloko ya libala ina prince en place ça que consommer qui pédine même bato poto babane ko yeba te ba mona ka mutu mo basala ka suki ndenge ni na lemba suki ndenge babano yeba position na été. Vous comprenez? Bah oui, ba position na to ba moni buzoba ya bulaki loko e matisa yi. Et matisa ke pour ne pesa ke ba vie, mais crédibilité na e beba Alexa ke azage. Alors un grand merci à apôtre Etienne Mbemba nabi ko dans la film venant apôtre Etienne Mbemba gouverneur en Italie en tout cas on est ensemble mais là pas tout de Birmingham mais donc il banga Birmingham on a net en tout cas je sais que Jonathan Kadima to betani ma solo to sur l'affaire plainte parce que Jonathan m'avait dit non Laura trop c'est de trop non il faut vraiment apporter plainte non tout n'aura pas question ngai Jonathan Kadima au porter plainte atangi ba combat to apporter les bango plainte et alors elle quand va pilier abi non il y a zani moi na ba maman alors tout le Kamboa ya pas RFI ou un confrère Aza est né na ninga musala mais c'est un confrère alors
au moins te que ne ba pesa na mambo soit na koso na concert na biso mon para na poto na ba soit na makasi sali que non le comme kambo banjo Jonathan non pour le beli en auto bax et le rwanda de ça là on a passé ça là on a passé vraiment de pas tu faire ba beta qui ça là on a passé pour na ngana ba beta qui na yi ba moté comprends massa na ba o azali na prison abimi il pas lui makamususu na mo ibini mo bozo mo na zo leka donc yo yebika mais ngai lo que ça là on a passé et le que ça là on a passé en plein caméra. Il y a bana miki ba otala biso na ba poto nga ba petit miki ba benga nga ba petit miki basi tonton Jonathan mona ba mama ça va siko na mona mo ba 10 ans zo benga mona mo 7 ans na solo na siko azota l'émission na yo azo mono zo finga makamba koma na mire oza mama oza na bana oza na famille siko atakudu emsu so famille o emsu ba yebi na caractère na pona biso ne to ya na mondo mona mutazana école na ya kula na pa na bango mona mutazana éducation ba pesa na famille na bango. Vous comprenez? Même à ta peau, on a éduqué masse. Vous comprenez? Éducation, il y a masse. Moi, on a mon cœur d'autres émissions. Bah, et puis, ah, t'es, là, c'est pas dans l'eau à chaud. Eh? Maku, il y a ba jogo. Maman na Calvena. Na bossa ne kutu talaga kandele ki donc Maku la blonde ya ba jogo maman na Calvin donc talaka amona siko non Jonathan Kadima azo finga afa inem suna Calvin bozo tala Jonathan Kadima ata be Jonathan Kadima azo finga benjir moko donc mystique est-ce que ceux que zagine na ba chaîne na biso amakambasara ben basalango tellement nini internet de comment on foulou donc nyonso mutalinga sala oya lingi donc mais na conseil nga na opesa bango pona ba mikolo nga mingi na respecter mikolo na linga mingi ko pesa mikolo comment on appelle ça ko reprocher bango na caméra te on comprend au conseil nga na ko pesa bango ba éviter biloko wana ezate que so za na YouTube boy pour notale mais faut bandolo baka ba makamo boy ba makamo nga j'entends que ba mona ba mama na force te. Vous comprenez? Na force te na yeka na kangami na kana ba maman nanga. Vous comprenez? Na ba maman ba binde o kangami so peut-être so ka confiance. Vous comprenez? Na kangami na ba maman pe ba pesinga confiance. Ba maman ba pesinga confiance. Yango zo mona tilelo moi so na chema vidéo nanga. So so lege lo ko gina mungu na nanga na posta te ka o ka wana ba maman nanga ba cliquer nga wana. Ba vi nanga di Pépé Ngwisen les beaux garçons de London. O ba cliquer kana yango sala nga bien. Ok, un grand merci. On a les pénaux bakika kana. Et on est ça la coupe bien Jonathan. Et l'autre mais biso mingi al comme kuta presse de stolé. Quand on s'est fait comme na yambi comment on a plateau na le grand frère à Prince Babia. Et on s'est que non, il faut to bête vraiment l'histoire to bête déjà répondre biso. Alors l'autre mais même biso mingi il y a plainte que non Jonathan Kadima bino a porté plainte. Il a porté plainte. Tangi ba comme porté plainte contre Niamakor et janvier. Alors elle a porté plainte. On a monté que Niamakor on a azalé que ministre au bangatene sur le cambo pilier non insister. Ah ministre ah président de la République est-ce qu'on a ça maman de taka maman livre maman est-ce qu'on a moi na ba maman Jonathan Kadima de parce que et puis na ngape na finité yé te ngape netié tellement les qui munene mingi vous comprenez amela ba guatro kuna et qui ti satango kolove bon ma benga kolove so komisika OK au pépanier kolove donc les camerounais yo motali nzambe na ziko ba meme ko pepa 500 cantines nie sanga makolungulu sensibilité surtout na yevo na ndenge modèle azela kana akoyoka mwana na yoka ni mwana na mawa mwana na msomo kiwa na finga kana mwana ibi comme on était yo baki dans de bio porter place contre Niamakor na janvier yewana janvier avanda pas Karine la baronne afanda wapi na yo karafanda pas la baronne yo yebi ngana éviter pas safanda au porter bon plainte moutango porter bon plainte une place safanda te ata yo mo c'est fazer azana na place safanda yo moni fazer na njela botuni fazer otuni ma safanda ne na ba fazer na bazala na bandala wana kimbondo wana na yo ma safanda ayibisanga na fanda na winza sinkini na fanda na winza bandala na fanda na winza gabla ndenge mona ye azana place safanda te yango wana ami kitisa ti akoma osukola bakoma osukolisa ba bilamba. Vous comprenez, nous sommes en souci et puis on fait na yo donc comment manipuler donc ceux qui Karine a fait c'est janvier ça la boy akine pe mbang aleki na te ba bani ko finga janvier ça la boy au moins que azana bagage ité ne singa Jonathan Kadima boy à ta première dame ata la première dame epsinga non Jonathan Kadima selanga so mana tali boulot na ngate et comme singa boulot ke baba si ba ko sala o ko zela mwana musala sala ngana sala ngo
ah pour na matériel non ça té siko bango trop ya matériel obi matériel ngo pe ba lukata na ninga oza pa ta téléphone à bien té yo monang ah papa mana bata papa maman yo ça la émission tout tambola raté maman muta propre ba yi ba kete ke o soki bo tango taleka boyi le bien que garçon azaka propre c'est que beaucoup na na ba milliers na bino musu na kuta été ndeti azanga place à refanda za na massa na nga René pour na René moi yo ebika il est quand moi muké malgré all inga bêtiser mais so pas mutanga mbwana ya da mutanga mwana aibi ke Jonathan Kadima ayebi saka bango ba nyama kor wana ba janvier ayebi saka bango garçon wana bo finga ke na musika neti René za na vie na biso ayebi abi bo finga mona ngotu mona mona a côté ce que pas René azo tu parles de moi na faut ça préciser moi na nani mais aza leki na ngaza mwana mukie mwana na mukuse ona za na problème atayi wana janvier o afinga ka muto akenda ba poto tala Manick de John bo sani ba aventure te ba emsu ba fie belé ba finga Manick de John ba yana internet pour ba luka ba voyage vous comprenez ba luka mo moya kwanga ba nini ba disco Manick de John banda okende poto banda okende en vacances na palais au moment tant comme juillet juin ça déjà kuna palais vraiment bakei azongi wana compte famille na compte famille na ndaku na bango papa na bango atinda bango yeza ke poto aye abanda ko finga mutu abanda ko sala boya abanda ko sala boya tuna bato sala boya monsieur ba star news ba jibe pe na ba wera son ba Koffi Olomide ba bato biye ba tuna bango jumso aux chance au sata misemo tuna maître John il y a qui est maître John Jonathan elobela ko nini moment la ke bato bazo finga et tout total paix dans la logique ya makambango Manick de John yepe afinga ka bato pour manika munoko makasi yepe la so ajebo yemoko ça non face à la caméra afinga bato makasi mais tout le monde a so place monter que babi ke non to porter Manick plainte bona boyo siko mo te ko zongisa monné de c'est mo te ke fa ki bo traitant à l'amiable siko mo te traitant moni des abongo netingai netingabo suis Manick boson bona carré na kota te pour na bikiza mo kamuna bomba sina basi mais jamais ce que on a banana mikie wana ba mikie trop ba mikie ngana ebisa yo ba mikie mais ba banda TV liboso no yali kamwa relation banda TV liboso na ngeza aventure na minute ba ye moko asale ye moko na peso devoir emsu côté ya chic koko maboy ba okima ye moko asale mission Niamako na jamais ba sale mission ya bango moko boy ba yambi bango te ba lobi na micro ba tienga Jonathan Kadima lobi na micro to tiango sko na YouTube au sengi bango défi na sengi bango wana sengi bango te nga ko senga bango défi nga ko sa défi na bango te oh nga muta niveau na ko sa na défi na sa défi ndeni mais non mon ndesi wa vraiment déterminé il kamba plainte soit na journée on a déterminé ndeni na mona sko mwana mwa mukie oyo donc surtout nzambe na ngai az bana mwa mikie bana mwa mikie lesi bana na baba mikie bana niveau merde on comprend niveau na ku bazate bosko niveau mère na biso so na mona mo ba mikie nzambe na nga ba internet vraiment est-ce que on se rappelle tant vraiment yo za le nez de la famille tout le monde a ba prince tout le monde a ba petite sœur na bino Manick pa na ka on se rappelle tant en tant que aîné de la famille au vend ici bon peut petit conseil que maman zala boye prince zala boye ouais na pesa kalanga conseil mais mère aza mona moi si vous comprenez azala makamuna aza pe mère vous comprenez nyonso pe na rolo baté donc aza pe mettre sur la na biso normal et que mais na cadre yo yebika mais ce qu'on a mon desinga ngani na zabu nga mwana mwasi vraiment lora shunga to finga na ngesala ngelo hotel bona yemba moi masa to ngamboka te mais bino boko tema ba komisa bango bato sima so nzambe na donc et comment mwana mwasi zo tinda bino boko mina au moins l'homme se sala nga passe et l'homme se sala nga pas aime sou bazana bana te ndesinga Jonathan kama bonzamba pesa nga chance na mona bébé na nga moko kasia kasia la belle vraiment wana mwana nga donc na yebi ndenge nini ya ko s'exprimer ndenge nini ya ko loba pona o eza ba ventilité omoni biso ba awa ba tokoza ndeti chaîne nini MC TVS 1 MC Italie TVS batala ngona na États-Unis te TVS batala ngona Australie te ezala ngona satellite mais na ba Australie ezate na satellite donc TVS na Australie batala nini TVS na Australie batala ngoti mais oyo soko te partout tous les continents batala
Je n'attends que Dima. Non, il y a reposé question mon monsieur Yelinga brusque Boka Ndengoloba. Alors non kako bois kaka Angèle Mswaid. Makizem. On a da grand frère Ken Pena. Oh azam kolo film mais to monique concert moko gloire langi ya comme finga mais Angèle Mswaid que non soit za fazer soit te kabila na poto message numéro peut tant que yo siko mitana na place ya famille ya Ken Pena ba fingelo siko ya omoni makamwa na lobela yango yo makambo yango ti kama kamongo tango mwana mobali ndeti mwana mwa so finga mwa mobali soki par exemple beaucoup tene place morobo yango na bifona ke kana niveau na ndenge na okini na makambo pona emso kokuta na mutu mokanda pele ko betie mulango bomi mutu e komi yondo vino e baby ndesinga lo so vina nge baby mwana ngana na obukola e na yo côté internet pona ba vantir na yo côté na luka mwa lipa na luka na koma stabe na payer mwa car mwa nini mwa gende zala on comprend siko na ye na ngana ba ndeli ba vantir wana ba sala kan nde lo ya afinga sera ken lo ya zaka na kin makizema na poto ese muta bongo bongo comparer bango to tika na biso to finga omoni kini ka ba komo boya mutu nyonso yo mouvement de yemo batali ba bete ya lekingai mais bon emso lukanika beze na pona nga vraiment na moni lukana beze donc alors Jonathan Kadima les lo conseil ni européen sa bande ko na biso o baza ke non sera vandine kaka rien à faire à mon micro ba ya malaba ya msu ministère msu ko continue émission na pour finga mutu aussi quand aussi téléphone nous ça les vidéos bando finga mutu makam no ya wera makambo ya musique et tali biso ba chroniqueur na ba chroniqueur pourquoi ka yo télé mbo bando finga famille abatu o fingi mutu en tout cas nga pe na place na na d'accord na makambo ala te pour nga na bo nga pe na solara bien na wera stand président de la République Igwe le roi de la forêt l'ambassadeur de la paix na solara bien na solara bien na kakol pourquoi pas nga pe na te mena finga mais la mon makambo tout ba ko na ndinga musique ba comme toucher famille te yo comme toucher famille Jonathan message no ko pesa bande ko na biso na ba osam sala ba comme finga na ba famille ba tout pesa message en général na ba tout au bolanda la plupart bateau ba finga bateau batanga te au vraiment baza vraiment ba zo mo temps vraiment rotanga te ba zo vraiment temps moroté que ya éducation pona bateau belo zo maba mba bazara ba kuluna vraiment ba kuluna bateau mo batelema na ba kwa ba sona ka mo internet ye no mo ba on so ba se réfugier. Vous comprenez? Donc, les éducations na bango ndenge na bango bakola. Vous comprenez? Donc, les gens muto azana full. Mutaliboma quoi. Ato bimisi na libanda. Excuse, au sukoli, au PC biloko olia. Suka na e, ozunga ne kana full. Vous comprenez? Ba koti sa bango de mentalité wana. Mentalité comment fait-il mutoye oloba? Biso ko to mesa mwana mobala biso ko to mesa na biso na obeta bambata. Je mwana ngamona mbena mesa na obeta. Ngabeta ngabambata. Ngai on za sumo mbali te. Nazali sumo na mobali te. Donc omilongoli na ki mwana mobali na nzoto na yo. Na esprit na yo longo ya ba mibali ekomi ya basi. Pona nini? Pona ka vi batala yo. Pona mon ese biso ba jonta ka di matulata ba basket bien na sala manger. Na sala manger te. Koyeba ko sola ba mama na Elizabeth Mayangi bazana na ko benga yalo. Tela ba mami tumba bazawana. Allo. Ba solo la ngai. Ko ba poupette bazana, Carla médaille d'or na mi sanduku, Taina Bomeina, Sandra Muluba. Tu comprends? Batu na ngai vraiment ya kasi ba ko mona te chanta ka di maki atana ki li short. Pona nini yo ko sala pe bongote, bango pe ba ko sala pe bongote, ba luki ma mutu mo boye daka bango. Tu comprends? Ai daka bango. Nanga na ko fana be na 5 parfums. Na 5 parfums na benga Beki Bula. Madame, tinela ngata ma parfum. Na luki ka na créer ka base na nga. Ba idaka ngai mwana bimaka mike jamais na boba na bana do pona batina parfum fona finga mu. Pona batina nga short fona finga mu. Ba vena nga DPP ngusani, a vena nga tosela nga kolimo bien les beaux garçons de London. Na vena nga Jean-Jacques Douamé vraiment bon séjour mes condoléances. Ba tu perdre moi na ba moi 23 ans ba to chubeka mbeli. Condoléances. Ba uto chuba ba uto donc vena nga ndaza ba yeki ni bien ti. Atiki matanga atiki mama Linda Douamé kuna la première dame de l'Angleterre. Dikoloni ba jaloux kaka. Tellement ba monio ola ta mo sorta bien moni kaka mais ba ebite ke batango pe ba banda liboso aussi ba banda liboso ba ya TV liboso pe ya tongo ba ya TV tongo mais TV comme la ya butu fait tout ça internet ba ya internet à tongo internet à tongo mais comme la ya butu
Vous comprenez? Par rapport à quoi? Vous t'expliquez ça. Mais Batou Baini bino trop de kofinga ibaisaka Batou. Bamono le kanake logo soko donc yo okomono mutumo bendiro fanda kotala ba famille Batou. Yo kasoko no monika boy. OK maman. Nani mama na yo. Ne. Ne moni ko de famille wana. Boy nani. Ofandi subo moni sukuna. OK nani. C'est comme moi ce mutumo boy j'entends ka di maman na ba maman na finga raté. Vous comprenez? Non lo ba normal. Donc pour na hôtel na il faut finga. Vous comprenez? Mais la vie, ko banda libo ko ke liboso za ko commentaire. Oui, ata ba banda na ba liboso mais nga makamu na ngo siko ba mama ba pesinga eleki na bango ba to banda liboso. Eleki ya bango que Jonathan Kadima alors qu'on prend les caméras plainte na au maintenir en cas expliquer ben internet parce que pesa message non suka ke non ba bonga ma yo mom to lo ba nga na tunika les caméras plainte na. Est-ce que au maintenir ko traiter on peut à l'amiable nga na bondelo Jonathan. Si on a traité à l'amiable ba mama ba pesinga na finga. Si on a traité à mais wana comment mama bitumba. Siko. Conseil ça je peux sa message na tout balandi. Conseil na pesa message na bato balandi ngai. Nyamakor na janvier na porter bango plainte vraiment na ninga ba vantirté. Ba ki mape ba parler na bango te bala la cache bango. Ba ki mate bala la cache bango. Ngana bi mutaki mate na semaine au kaka. To luka moyen mon boye to ki na bango mato fanda par rapport à image yo yebi. Bon mon ngo meza ba vantirté donc ça maman amba solo. Tara na moni trop c'est trop. C'est trop. Au fin il qui respect na mikolo eza esusute au mona te au maman au mona te ke au mukolo nanga au demande que responsable donc makamwana nyonso trop c'est trop na boyi makama robunda pona so robunda bango mingi bango place ba vivre na prince pas kanela bango place ba vivre ka place ba bima pona baza bien ba ezaka bandal pona nga soki makamba robeta so makamba robeta ko sa ba voiture te lo nga bandal eza yanga nga na mona bandala tongo partout. Donc ce mambo beta kutu donc wana izande mabe menga mambo beta te babi soko beti leta yimoko on peut se soutenir. On a bien batouana bazala bato Karine Mokonzi. Yuna Karine Mokonzi bon problème on dit bien courir les canards. Te nga la Karine to son problème te. Karine Mokonzi nga. Rôle ngo porter batuna plainte mo te ko se plaper nango. Ah c'est pas nango. Ah c'est pas non tendine. Ningo porter batuna bazala ba bureau na plainte. Oh. Ba bureau na soit CP dans ta CP dans parce que quand on parle de janvier Nyamakor tout le monde a déjà Karine Mokonzi bata Karine Mokonzi ba équipe nationale mais tant ba finga Karine Mokonzi azala raté bon ba finga Karine finga na ndenge na mais bon ba finga na ndenge na bon donc ko bitinga la porter ka ba wana peut Karine Mokonzi à niveau na les franchise individuelle ka obi Karine Mokonzi pas finga ra ya finga bango basi na ngam omonga na zabu ngana ibike basi batonga mboka te ah OK yo ça moi si mabete ngana ba mama on comprend ngalinga mi ba nga moi ça to lobani donc on va bitena c'est chargé na ngana baninga na mi côté mana père ya pe lisusu donc ya donc talaga muta tamo comme muta détenté on comprend ba so beta détente au beta liboso so beta sima siko ngaso na muta liboso ngake na liboso na mutata moko donc talaga dégalo sur yebika yo muta détenté au sexy muta détenté ndeni kasi mana liboso yo bongo na bango en tout cas non c'est rapona na kana tetaka donc nga avec mes invités si tajina sekana sekata oseka ki place boye pas fingi non nga c'est kana seka non sekate mais oui non kama on tanga na lora chua na lora chuma ouais en plus Congo ya biso nyonso toza na droit na mboka soki toza na droit bakanga biso to bateka mboka bapeza na part na wana koyebia na mpona nga mpe na nanga lokola baguinéen nakokende ata na Congo Brazza mpe na diembeli nanga bazona bangonga okoma nakokende ata na Gabon na diembeli mais sikoyo bi okende mboka nini okomprendre donc soki oza na droit seka fo seka obanga nani soki mpe moto asali oma mboza droit oloba na ye pona moto ka polo bana mundu donc mona atendait banana balinga batenga mafuna songo sa bango boye bamona ke non bamona ke moto bando finga na sima na ye batu pe bazali voilà c'était là Jonathan na garde non faut mettre ba dédicace non parce que émission au jamais ko fixe en boye sans au dédié ba maman au dédié ba tout tout bokaka au pesa au comment au dédié à bango et dédié à bango émission oh excusez-moi en tout cas j'étais Jonathan Kadima il est vraiment déterminé habillé c'est de trop bolé qui s'y a porté qu'à plainte alors donc épisode ngana ya kana micro na poser la question en tout cas oh Monica c'est pas une émission en tout cas partager aimer au pas mono c'est pas en tout cas to les maraté benjiro wana na bande bo tchaka
Boyan et a pas aimé. Donc nous sommes là. En tout cas, moi je tiens encore merci à Willy Michel Kodamboka, avec un patron de Birmingham, l'apôtre Étienne Mbemba, Mayo Star 3 fois Star. On est vraiment ensemble. Alors des remerciements à tout Balandi, dédicace na ba maman et ba maman ba maman nanga na pesi ba mbote Makula blonde ya Jogo hein maman na Calvin donc des gars na pesi mami Tumba mbote na pesi ba poupette tout mbote Jani Boy ma mère na ngai vraiment mère na ngai tuku moi mon na kata Paris joyeux anniversaire de la part de Jani Boyemba donc la méga na PCV na di Pepe Ngusani Mbote ba vivant ba salanga na Elisabeth Mayangi mambuta ve na Serge Kusakus hôtel de Monet donc ba venir so ba lingara ngai na ba open na bois quitter na Bosani bino boyebika par rapport à Rigen Ngochima babi wana nanga kati vraiment na kata France wana Rigen Ngochima na pesi bato nyonso ba linganga babi kala mingte mbota ma Jonathan Kadima le 22 avril ba maman na posa na fêter maman vraiment na posa na fêter mbota ma Jonathan Kadima le 22 avril babita kanga mon avril na bika ke ba maman ba otika ngaite na sepelé vraiment dans l'orasou moi c'est moi qui toque avec tendresse l'équipe tabaneleng. En tout cas, un grand merci à toi, Jonathan Kadima, un confrère. Donc, c'est un capote bêta maintenant parce que Jonathan, non, c'est des trop. Le vif, c'est des trop dans maman. En tout cas, non, il faut apporter place. Vous ticket kakato, comme ça, maman, assis, ça, maman, en tout cas, abonnez-vous massivement à la film News. En tout cas, Laura Choisana, malgré tricage plutôt, malgré Tindika Chakal. Derrière la caméra, en tout cas, derrière la caméra, on a bien que mon père, Joël Lad, et ta film à Lumumba, Christophe Louvain, Magal n'a pas filmé, il a filmé il a filmé un mariage à Lisa Mokonji, Prince Babia. En tout cas, il est claque, merci malgré là pour l'assistance. Je reste malélé. Merci pour l'assistance. De langue sans oublier. Merci pour l'assistance. Rite, merci pour l'assistance. En tout cas, abonnez-vous massivement à la film News. Vous avez décidé parce que Laura Choisa. En tout cas, un grand merci. En tout cas, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Avec même plaisir. Bisous.